Merci ndeko batali bana poto bana nyonso ya monde entier sika bozali surtout partout ba place communauté congolaise ezali naza ya kosepela c'est parce que tout ça la bino musala poto koma partout pour dans pesa bino d'information beaucoup à cause à l'informer na ba réalité na makambo nyonso zo le kanamboka na biso à travers site na bino pe émission na ba chaîne na bino ya télévision awa local na kati ya mboka lelo ngai Claude Bukaba na sali déplacement na kiti na luki na yeko mona lisusu chéri chérin oyo bat bazolo bakufi o bat bazolo babungi bat musu bazolo bamona na kate balobi asila est-ce que ça ya solo to yeba yemoka o répondre na komi malobeza yanga ba réponse za ye chéri chérin azanani binomo boko découvrir ye yemoka ko expliquer na yebike bato ebele boyebi chéri chérin na poto c'est le plus grand artiste ya art plastique ya Congo et puis ya monde entier donc monde entier na yebite ya Congo to yebite poto yebi ba chéri samba pe bazali ba jipe mika pe ba bima to yebite za ndenge nini de toute façon to yeba kala mingi pete to zomona ba mokoko bazoya to zomona pe lisusu ba sami lusu ondre bazo pusana de toute façon je donc pas ali bon maloba ngai eza mituna. La réponse est pas il n'est pas seul, il est avec son directeur artistique Bessie Dani Tosanae. De toute façon, Boyo Kande Mbote chéri chéri. Merci monsieur Claude. Monsieur Dani Mbote. Bonjour monsieur le journaliste. Bonjour. Chéri chéri, ngai na yebio. Bato epe belé bazo tala ba yebio. Bato belé ba découvrir yo mingi surtout ba communauté congolaise na makambole kaka na TV5. Mais nga siko na lingi oyebisa bato chéri chérin azanani. Merci beaucoup pour la question pour poser ngai. Chéri chérin nazali artiste peintre populaire congolais ya RDC. Bon, mingi batunaka chéri chérin lagisi nini. Yel bosofo na pesa bino explication ya kombo wana. C est l'axi créateur. H est l'axi hors série. E est l'axi expressionniste. R est Nicoloba remarquable. Et il y a I. I veut dire inégalable, incomparable. Bon, na N on l'axa naturaliste. Naturaliste, c'est le mot d'après nature, un naturaliste. Donc chérin et ici créateur hors série et expressionniste remarquable, inégable ou incomparable, naturaliste. Mais chéri et ici amour du travail bien fait. Moi je suis balingaga mingi ba nyuso balingaga et pas la biso so muto balingaga mingi ba pesa ba benga chéri donc muto balingaga mingi ba benga comme chéri donc chéri lagisi bolingo oyo artiste azana ngopo na musana ye bolingo oyo public azana ngopo na artiste na ye batinus ba sepela na musana ngamini ba sepela na ngo bo yamoni koma chéri ona ezali à côté ya chéri donc chéri lagisi eloko na to loba awa mais na kati ba artiste peintre populaire tozana chéri samba tozana chéri benga tozana chéri chérin mais je ne sais pas na ibaka komba muninga yo ibaka ya chéri samba po chéri samba lekio bon kol baka lekinga ida moi parce que chéri samba abotami na 56 ngana botami na 55 bon chéri samba a la place à kola qui a évolué quelque part ngai na kola njili ngai mwana changu. Nous sommes na bandai musala o banolo ba décorateur ko dessiner partout na ba bar partout bon batu mingi babi ngai babi ko kolo na ngai bon na bandai ko dessiner na ba bar na ba quartier na ba bisika na ba boutique na bisika nyonso batu so bayeba ngai bon chéri samba bon ilaka comme moi coïncide que artiste moi sala musala pe nga na salaka comme na chéri samba puis au coïncide pe susu artiste susu comme sous chéri benga so salpeka musala onga na salaka musala so sala to salaka
peinture dite populaire. Et puis, on considère que biso nous sommes chéri on se retrouver dans tout ça style populaire. Et puis, tout ça peut être un manager monsieur André Maniaza français. Donc, il y a une coïncidence kaka peut-être qu'il plan nzambe na ebité mais pendant le que ye aleki ngai eza mwa pasi po boyebake mutu aleki mutu boyebe boji mutu na musala bon nanisi misala na biso mutu olakisaki oyo aza na likubosa moninga oyo azali na se ya moninga musala mutu aza na esaleli na ye mutu aza mpe na ndenge nini azoprésente baœuvre na ye. Bon, malheureusement, biloko biso tosalaka surtout nga nasalaka mingi so nasala baœuvre awa tona basale d'exposition te bino tosalaka exposition salaka na libanda mboka. Alors exposition oyo salaka na libanda mboka moye bato ba découvrir mingi ata bolobi ke Chéri Chérin grand artiste congolais. Bon, bato ba yeba na ndenge ni po basale d'exposition ezali te mais toyebanaka bon œuvre tout ça les autres qui na libanda mboka na ba galerie na ba musée ba œuvre qui nga kuna ba mindele ba to libanda mpa force na ngai po lelo to ba œuvre les ba musée ils ba galerie ils ba collectionneur ba collection minene et ba grand galeriste donc bango ne mutu bako yeba sonne na leki po ne ba œuvre ne sala mabe boye etekamaka bon na ba grande maison marché aux enchères oyo comme œuvre artiste boye ba sombiango 50 000 euros o artiste bo œuvre ne ba sonyo 150 000 euros donc ba œuvre ba oyo bazana libana bi valeur na biso ni ba œuvre ba marché aux enchères au salama artiste na bakisa mukie nena lo baboye papa Chéri Chérin de son vrai nom ezali non né à famille ezali Joseph Kinkonda Kubutuka moni abandi arnaye na âge moko ya se makasi sikotanga bandaki arnaye na âge ya se makasi azaki na vision moko ya grandeur omoni alobi ke ye il faut apate mukili il faut sokasa biloko bato bakamwaka il faut saka ba effet moko ya éclat au sama mutu moko ko comparer ta za l'unique yango moni a créé to benga en français acronyme de moni a créé Chérin. Donc veut dire Chérin c'est un acronyme ya kombo na ye moko a créé identité wana parce que dans le milieu des artistes il faut kota au vanda au s'affirmer parce que ça milieu moko bolo wa zamba. Donc mutu a kopesa yo accès donc dans ce sens on a demoni a créé qui Chéri kombo wana ya Chérin. C'est d'abord un acronyme pour s'identifier. Alors tellement que pas artiste populaire a moni que arzana succès mingi na batu na batu. Dans succès mingi na batu faut kombo ya Chéri la tailler na identité na ye. En tout cas, ils a vraiment coup de chapeau parce que eloko ya luka kitangu abanda ko créer kombo wana za ki vedette tenga komi lelo. En tout cas aujourd'hui a komi vedette mouné na niveau international ba galerie a miné ndé azo lobana na poto parce que nous avons eu chance de voyager na ba galerie à poto wana tout ça en tout cas aza vraiment mutu mo aza reconnu. Donc côté wana en tout cas coup de chapeau à réussir et loko ezaki ambition na ye parce que chaque fois qu'on se rencontre ba réunion d'artistes abi na l'équipe non surtout il avait d'abord cette folie wana ya grandeur ya ko s'affirmer dans le marché international de l'art et pour moi pour Nangezelo Omoko vraiment c'est très touchant et c'est ça qui a fait que aujourd'hui batunyo surtout balati kombo wana ya Chéri Chérin na vie na bango bayebi force na ye et c'est ça un peu dynamisme bon na ba tableau na ye vigueur bon na ba tableau na za en tout cas notoriété nae donc c'est un peu ça élément pour la vie nae. OK, merci to zonga kuna to kokende bon to kota déjà l'émission na biso Chéri Chérin au tamboli monde entier Chéri Chérin en tout cas mutu ba ko expliquer na batuté loba peut-être na ba mboka o ya biso yo pour moi pia ke leki trop mutu nga somba tableau ba 50 000 euros wana vraiment eza ba prix ba lupango faut ba discuter lupango to moni osali tableau olobi ba tableau n'était kamara na poto mais tout ça surprise dans atelier na yo tout monde tableau yo c'est presque politique tout monde longi à chef de l'état son excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi tout monde longi ba Vital Kamerhe mais tableau pe na poto ba kosombango ou bien kabela ka batu na Congo c'est peintre populaire tous ali batumoko
tozali kosala musala mabengaka art populaire ezali art moko ya artiste avani na mili ya bato avani place population ezali makambo nyonso artiste azomona auprès ya population artiste sikoyo azozwa makambo wana azotiango na badessin na bilili biso tozoloka batémoin privilégié do makambo tozomona totiango na bilili na otika lokwa histoire de toza baobservateur nyonso tozomona makambo nyonso oleka na mokili biso tozoloka bajournaliste donc tozokorécupere makambo wana tozokotiango na badessin wana yango wana moni ke un jour tambini bobosana makambo me à travers badessin toyeba koretrace histoire ke ntango ane boye na ntambo likambo esalamaki boye alors likambo oyo lobi wana ya tableau wana bon biso nyonso tozalaki témoin ndenge nini alternance de civilisé ya pouvoir esalamaki bon nanisi biso tomonaki yango ngai na ndenge na ngai na mekai nanu kosala nanu mwa lecture na ndenge na ngai biso tokobosana yango bato bakobosana yango me ngai biloko nyonso namonaki natiaki yango na tableau mais nakanisi mpona mwa baexplosion mikembiki ya tableau yango nanisi directeur akoki kolobela nayebi te mwa explication mpona tableau yango. Oui, effectivement, ndenge papa chéri Chérin lobby. Papa chéri Chérin na musa asalaka lokola art moko ya conservation. Moni parce que tobo sana makambo koleka na me ba élément etikalaka. Yango ba élément etikalaka puisque ya za témoin privilégié ya makambo esalemaka a préférer ka ba élément wana accouchant na ba support moko oyo lobby to ba ko retracer histoire nenge na bato muso ezala. Yango moni na tableau wana otomona wana papa chéri Chérin aza ko retracer excusez ngai s'il vous plaît. Na tableau oyo nde tomandaki koloba papa chéri Chérin aza ko illustrer histoire ya parcours ya démocratie na République démocratique du Congo na ebandeli na yango ti na ndenge tokomi lelo oyo démocratie eza eloko ebanda à partir ya Mbuta Mutu Tshisekedi te démocratie eza concept moko avant o ba peuple azwaka pouvoir na boka mso pe démocratie ezalaki mais na tamoko démocratie ekufaki. Tant démocratie ekufaki toyebi bien na règne ya maréchal Mobutu dictature ezalaki mais na kati wana ezalaki na mutu moko azalaki pion ya makasi ya Mbuta Mutu Mobutu Sese Seko amonaki ke système wana ya koboya pouvoir ezonga na population ya ko changer yango eza malamu te nde Mbuta Mutu Tshisekedi wana asalaki abandaki ko banda mouvement na ye yango moni yaza na ebandeli awa. Vous comprenez? C'est que tant qu'il y a bandi mouvement na yewana, abandaki mouvement na ye na ya ko sala parti moko pona ko réclamer ba droits sociaux, parti en commun na weza IDPS aw. Vous comprenez? C'est que yo objectif ya Mbuta Mutu Tshisekedi ezalaki juste ya ko sala réclamation ya ba droits sociaux. Population azalaki na ba besoin na yo ezalaki bafoué. Yango moni papa Mbuta Mutu chéri Chérin a préféré ko illustrer yango awa. Bisika o tuzomona awa. Vous comprenez? Alors voilà. Bon, yango moni aza ko illustrer yango awa. Alors Mbuta Mutu Tshisekedi wa Mulumba tanga saki lutte na ye azwaki asubisaki fu de toro ba la colère ya chef de l'état en place wa azaki na kati wana azaki kanda mingi. Mutu Sese Seko ekutaki bakangaye bakangaki yango moni yango papa chéri Chérin atie awa incarcération bakangaye plusieurs fois. Ozomona siko mena kati ya lutte na ye ayeko bota mwana moko komo na ye Fachi Félix Tshisekedi yeyo. Mais Félix Tshisekedi aza étoile no moni papa chéri Chérin a préféré ko eza a parce que comme mokonzi ezali destin soki nzamba kanyo comme mokonzi comme eza étoile nde a tiango a mais siko po président o aza présent en place lelo Tshisekedi wa nani Félix Tshisekedi a comme président abandaki nanu lutte na ye awa na association na kati ya UDPS pour assurer na papa na ye mais ezalaki na accord moko basalaki yango awa accord wana elekaki à partir ya Nairobi kuna oyo ye na Mbuta Mutu Vital Kamerhe basalaki accord ange utaki parce que balongwaki na camp moko ya accord ya o esalamaki côté kuna nde esalamaki accord yango moni papa chéri Chérin puisque assistaki ande kota ba information à peu près qui a illustré accord wana awa moni mais lutte oyoyo papa Tshisekedi asalaki ezalaki juste pour restaurer Congo yango moni mboka na biso Congo papa chéri Chérin a préféré ko représenter on a vélo on a vélo parce que eza machine pouvoir eza machine
machine ezo tourner omoni a préféré ezala na vélo yango na vélo bezo tambola lisusu te nomoni muta mutu papa chéri atie nani tu sais que di wa mulumba na nini na déboulonnage doit veut dire azo meka ko bongisa vélo wana veut dire dictature et vandi vélo moyen tambola mala mezate ozomona bon na kati ya lutte de te expliquer ki awa Fatou abotami Fatou tanga botami azui pouvoir aza 5e président ndomoni papa chéri a préféré ko tia chiffre 5 awa en même temps pas aza 5e ya famille na bango pe ezali pe awa lisusu et rapidement aussi ils appellent awa moni oyo tango azui pouvoir population aza ko senga ye besoin ya population base moni population senga ye a résoudre un problème no moni papa chéri atiango na suka kuna ezali eloko to bengi respect ya constitution donc veut dire installation ya état de droit donc bato belé bimi déjà bon si on a liawa na monike ba idée ze belé zoko sila kate mais na kanisaki ke biso toujours le cas mais héritage nous to tikila jeunesse lobby héritage totika jeunesse lobby ezalike na ina senga na bakonzi lokola président biso sika ndinga zali wana bapesanga espace na espace wana na kati espace ngana zali premier artiste peintre congolais oyo tosali biso to créer peinture oyo bengi populaire so lelo peinture populaire s'imposer na monde ezali biso bachere mutu to créer loko wana mais eloko moko ezosala mpasi na biso awa reconnaissance moko international national ezali te vi na biso lekaka na oubliette boye yana bakonzi apesaka espace na kati espace wana tosala baœuvre oyo kotikala histoire monument bato ta bakoya lelo bayoba histoire ya mboka baotala baœuvre nyonso nasali mais musée national ezali bon musée national so otali na musée wana ba œuvre ezali wana ya peinture populaire quotidien c'est malobezé pas artiste donc musée national ezali mais soki na musée kuna mona ke ezo ko répertorier ba œuvre o ya kala banda ba bela ba artiste o kala ti bata o ba mais peinture populaire démarche moko eza vision mo ya sika to créer okala mingi te bon toza na besoin mpe peinture populaire mpe ekota mpo histoire ya mboka na biso soki tokoma histoire ya mboka na biso totenir mpe compte ya baœuvre oyo biso baartiste tosala lelo ya makambo nyonso tomoni lokola to batémoin ya nini oyo baœuvre na biso totika wana babilili na bamonument na batableau na bamur alors bakonzi bapesa ngai po bapesa ngai mwa espace mpona sala même na niveau présidence nasala ta baœuvre wana etikala monument na bamur wana mpo etikala histoire ta bato oyo un jour baotalaki histoire ya Congo ya makambo nyonso baotala yango à travers baœuvre oyo osalama. Est-ce que vous avez temps à kokoma même na ba régime eleki même na régime so 8 ans à kokoma au tiendata document mon présidence bon en tout cas nanu place wana moni na senga moni na mboka na biso le mona temps oyo mona pouvoir eleki wana batusu ba ye na makano mususu bon surtout tana ba konja sikoyo nanti bazo yokanga bazo mona ngai bon nayebiki baza motema ya kofungwama bo bako peut-être bango baza mpe na besoin na mpo biloko naosala déjà oyo naosala nanisi moko na moko bazomona mpe bakozala na besoin na nga kaka mais lelo eza na bacongolais bele baza na monde entier oyo bazotala mpe sikoyo soki baza na besoin ya tableau na yo baza na facilité ya koluka yo facilité nino kopesa bango à travers émission yo couloir nino bakomona yo à travers numéro bien contact bien mail moko boye est-ce que moyen nini bakoki komona yo bon pour na contact bon de toute façon nazali Joseph Kinkonda
@gmail.com. Numéro na ya téléphone ezali plus 243 997 52 69 52 02. Voilà. Lobeli yob exposition, lobeli nyonso. Mais tableau ezawa au sali na mondo che chef de l'État, ou lobeli pe moi un message mo politique. Pourquoi pas ko bandana na tableau yo ke ko exposer ango na misé, soit au kei au pesi ango comme cadeau. Soit t'es pas chef de l'État, soit t'es pas directeur à cabinet na Vital Kamere, soit même pas secrétaire général Kabund ou azota la biso siko Augustin, OK na on a siège à IDPS au PC. Merci beaucoup. Mes projets pesaluana tableau déjà na bongse qui on peut na sens wana pour vraiment président Yambangai pour na eloko etika na bureau na eto wapi yemo ay place au tiango pour naza pe na tableau mususu oyo tableau oyo elaxi en sorte cohabitation a sotali bien banyamba zana ta zamba nakata banyama wana ba lion ba léopard ba nyama marque bazali kuna mais nyamususu na nyamu ba place moko tembe bazali condamné ba vivre ka place moko na zamba na ici Dani expliquer na bien nini po oui car ndenge tozo sur la tableau o eza tableau ya papa chéri car ndenge lobi titre nango aloba ki ezali coopération mutuelle parce que azo penser nini azo penser que puisque Zambie eza plateforme o banyonyoso bavandi ya lokola mboka oyo mais na Zamba mukonza zaka moko ye wana likola nzete kuna nda kuna yango wana mais banyama nyonso tout baza obligé à coopérer ensemble pour une vision moko harmonie ezala yanga azo penser que za ba tableau moko ya message moko ya pacification ya paix ba mikonzi ya mboka so ba moni ba ko pe ko zwa yango ba tia na ba espace net na primature net na parlement net na présidence so ba paya baye batala pe biso bandeko na biso ba œuvre na ba ndenge nini ezali rapidement kuna to chute na yo kuna sima projet pe ya papa chéri ezali ke ba mikonzi pe ba yamba e po amona ata président Facha amona ata directeur à cabinet na ye parce que ameka ko expliquer bango ye moko directement message oyo ya zo kanisa na kati ya tableau na ye wana alakisa bango pe ba ve oyo pa zana yango parce que ça il y a mboka a penser ko teka na ba galerie à poto te atiki yango po mboka na ye petika na valeur moko ya mboka wana j'espère que c'est tout mais lelo ceux qui balobiwa lobake chéri chérin alingo se poser na Congo ba pesio prendre espace. Est-ce que c'est possible oui peut salama on a la possibilité de présenter pe ba tableau na message mais soué n'ezaka wana nazo na exposer na Europe na Amérique partout na exposer ben ba gare minem na exposer bon pourquoi pas na et l'autre regrette na mboka na biso loko na ezali te po nga osala œuvre minene loko biloko na le tikala na mboka na biso epesa histoire ya mboka na biso un jour mais biloko kitoko ya danger oyo ba œuvre na biso ba meilleur artiste na biso ezali toujours kaka na libanda mboka ezali na ba musée na bango de son ngoyi histoire ya pays na biso ya civilisation na biso il faut que na musée wana o no tala ba œuvre ezali kuna oyo ba œuvre yo lakisa boye ba histoire ezali ba artiste ya mboka oyo na tamo boye ba mona ezali ba œuvre ezali siko batina dans la musée awa alors que biso il fallait siko to conserver ba œuvre dans la musée na biso te moi ko conserver elite bilo zaka libanda donc ce qui vraiment ba konzi ba tinga vraiment maboko to ko sala bilo mine na kata na mboka na biso ba œuvre wana ko ken susu libanda te fozala etika na mboka ka awa etika la pesa histoire pour histoire ya mboka na biso à travers ba œuvre auto sala. Merci to komi na souka émission na biso en tout cas vraiment directeur message à souka na mukuse et puis artiste à clôturer message moko ya direct peut-être na autorité à Congo pe na bato bazolanda yo et surtout ebele o bazali banda ya mboka message vraiment na moi mukuse message na moi mukuse ezaka ke papa oyo chéri chérin aza vraiment valeur nationale. En tout cas, nazako senga demande moko ba mikonzi mboka batala ye batala musala na ye ceux qui moyens ali ba yamba ye pour présenter le Coran aux amala mumingi parce que c'est vraiment valeur moko ya munene ya mboka azana plus de 800 tableaux na monde ezo telengana. Merci plus de 800 tableaux papa chéri chérin artiste
international tokomi na suka message na mukuse bakonzi bazotala yo bakongolais baotala yo monde entier zotala yo message na mukuse. Bon nakosenga kaka na baautorité na biso ya mboka bazwa conscience na valeur na richesse oyo baœuvre biso tosala babilo biso tosala zo représente mbongo ebele koleka or na diamant po biso bamingi batiaka makanisi kaka na diamant baor mais biso richesse na biso na baœuvre d'art oyo tosala ezo représente valeur ebele valeur monene et puis histoire nyonso ya mboka na biso eza na travers baœuvre oyo il fallait vraiment bakonzi na biso babosana eloko wana te batia mayele batia makasi bafungola biso na point wana basimba biso baartiste na bango mpo biso moto tozali korepresente culture ya mboka ya biso à travers baœuvre tosala donc na osenga bakonzi na biso batala mpe koto oyo batala mpe biso koto oyo batala mpe koto oyo. Merci tokomi na suka émission na biso. Merci Dave Mubama na sima caméra. Merci vraiment l'assistance à bato nyonso. Vraiment merci Thierry Awenzi. Merci Gédéon frère témoin de Jéhovah. Merci Mukoko l'artiste. Merci Sami Luce. Merci vraiment l'assistance vraiment ndenge ezalaki. Merci na bana poto nyonso ba Yvette Makolo. Merci na ba tutu bolandi biso en tout cas bon message na kolandaka surtout chaîne oyo bo abonné belé pour makambo sika na mopepa sika papa Dave Mubama botika la malamu nde tokutana bino mbala sima vraiment na masolo ebele ezala ya politique ezala ya nini vraiment toza disposé. Claude Boukaba votre serviteur botika la malamu. Merci.